Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kawana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango nasengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo. Congo elonga marabeleli yo Masia Yesu, itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, egoisme ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okei nde wapi Yesu. Lobeli na maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle tokutani sur le nord toza na esengo mingi koyeba ete bozalaki motema likolo kotala ete misango lelo kobanda ngongani effectivement ndenge bongo mesana boyebi lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 11h juste bosolo na politique ezali direct et plusieurs rediffusions à la fois sango malamu mpona bino po mokolo ya lundi otobanda déjà donc à partir ya lundi programme ya radio ezwami donc 97.4 bokanga déjà fréquence bato ebele balelaki mais radio yango ekobandaka effectivement tosali arrangement wana lelo na ntongo tosilisi makambo nyonso tozwi autorisation ya koyebisa bino donc à partir ya lundi boyeba ke au-delà ya bosolo na politique awa nde bozolanda na télévision bokolanda yango mpe na radio 97.4 BZFM donc bozala ebele borate programme wana te nzambe ayoki losambo na bino oyo bino bato ya radio bobanda kolela bozola na biso pe na Bunya à travers la radio Montbleu topesi bino mbote bat bazana Beni na Butembo bozola na biso na Congo central na Madimba bozana Songololo na Kimpese mbote na bino bandeko pe bazana Poto boza bipai nyonso na kwa kotanga bino te bozana Turquie place ba Congolais belé bakangami kino lelo baza kozonga te ebele baza pe na Dubai bozana Nairobi boza pe na Chine bozola na biso pe na Sao Paulo na Brésil to bosanité batu ya Kuala Lumpur mbote na bino Grenoble bozana Tucson na Jeffersonville Indianapolis na Washington mbote na bino bandeko ya Lyon bozola na biso na France topesi bino mbote. Alors bosolo la politique ya lelo ndeki tolobaki cette semaine depuis confinement ebandaki c'est très difficile tozala na ba journaux tosengaki bandeko nyonso bazana ba titre ba journaux ou bien baza ko pesa biso ba journaux na bango batindela biso na format PDF pour permettre biso totanga mais jusqu'à présent nano tozuite nande kwa libre débat alakaki biso mekisoko apesi biso yango te.
Merci Nabino pour la confiance, la fidélité. Bozo continue au la micro, ils ont mis 100 000. Et ça, grâce Nabino, de Bozo Sala, exploit Wana, émission à lobby, qui est très suivi. Déjà 100 000 views, c'est bon. Alors je pense que les lois et les KO et Wana, Pambate, à chaque jour suffit sa peine. Pour la les lois, actualité, Zalimi Baleza dominé avec plusieurs révélations à la fois. Tous allez dans dossier à proclamation et à état d'urgence, où il y a un coup constitutionnel ou Tikobima lobby. Est-ce que, parce que confusion salama qui tourne en haut, vous voyez que le président de la République Ndazaki Motaliboso a proclamé qu'il état d'urgence, il y a mis balé, Tambwe Mwamba, Ayeko Loba, Sengela qui battle le contour juridique, il y a Likambo Wana, Neba Sengaki Congrès et Salama. Le président de la République n'adresse n'a Tangaka Tambwe Mwamba, Naba Janine Mabunda, mais Tambwe Mwamba l'obité. C'est vrai que tout ça devant est fait, mais il fallait tout zonga tout pesango makokipo. D'ici les 15 ceux qui président de la République et Sengela a prolongé, ceux qui ont ma kokito babeki juridique te aux alamoi passe. Et ça qui peut attaquer par Ndeko Kabund. Kabund a lobby jamais. Congrès ko sala mate. Makanisa mabe za na kati 7 millions de dollars et kozala engagé comme budget pour la sala makambo ya congrès. Donc on va au foot yango congolais na ba Covid-19 ko kozala moins problème. Wala za dossier to koloba et puis coup constitutionnel na suka ayeko kata akati likambo ba pesi makasi mingi na président de la République congrès ko sala mate ministre intérieur a pesi mbano cadré par du peuple. Yoko yate nga la député, ono j'ai été lié à Tchangou, j'ai été lié à Bumbu. Soko ye place wana bako kanga yo atoza député okoko tate. Voilà ezali likanisi ya ministre ya intérieur. Alors, mosusu nde tokolobela likambo ya arrestation o ezo kende lwa mbula. Vital Kamerhe azo continuer kozala na prison, bato balobaki kabimite abimite aza na prison. Obi ke congolais moko aza moto lwa Jean-Baptiste. Alobi ke Yesu akoya. Tango Yesu aya comme tout est-ce que ya solo penza mutongo balobaki Jean-Baptiste pas ebagité bino nde bolobaki fachi akangaka te siko akangi Kamerhe bokomo tout est-ce que ya solo pena akangi bo siko lingina pesa réponse ni ozo mona te ke bakangi muto lingi siko na sana expliquer nini ke Kamerhe azana ndako po ezo mona kaza la prison komesa neza likama. Alors pona yango bato misato baza lelo na tongo bato misato bango nyonso baza ba avocat bango nyonso ba juriste bango nyonso question à droit muto ko échapper azate. Alors, bah, étudier bavana na ndako, bah, professeur bavana na ndako. Onga naza recherche, naza politique, vanda na ndako, bah, tamaye les bazolo bao. Donc, motomo côté bo créer plateau déséquilibre té, bah, tous va avocat. Pour ce faire ce matin, on a 3 maîtres, 3 juristes, bazalia, maître Lenga. Il y a Zali habitué à bosser en politique, ayaka ya quand même kolé belende tout le monde a été, maître Lenga mbote na yo. Mbote sango mokonzi na sepeli na invitation na yo, ezalaka toujours plaisir ya roya awa o etandoike ya yo. Po ya ko pesela makambo pena na bosolo nyonso tu na tina ya makambo ya droit na tina ya makambo ya politique to makambo ya société. Donc eza esengo mingi pema malamu, santé malamu, nzamba zoluku. D'ailleurs makambo ya société est très important parce que dans un dossier moko ya batongo batongi na lemba. Na ebisho station pena ba yeko mama liboso ya bato wana ezabilo otobo na kati ya société la kolobela ngo pena kati yao. Merci beaucoup. Alors maître Steve Kivuata habitué à bosser na politique mais lelo na confinement au Koko tezaki pasi hein bodi. Koko tezaki matata yango na kanisi était de droit isengeli était ba mesure ya boye ezalaka couler dans sous forme ya acte juridique na éviter confinement yango à Gombe. Quel est l'arrêté à gouverneur au Ezouama to ezala oralement de Azwa Mokano wana Peso qui a publié un journal officiel jusque-là, je n'ai jamais vu un tel arrêté. C'est vrai que Bissonio Sotoebi que Covid-19 est ali, mais Isengeli était que Covid-19 est qu'au état de droit. État de droit, ils ont un minimum de principes qu'il faut respecter. Entre autres, le fait qu'il y a qu'à prendre des actes juridiques peut qu'on publie un journal officiel. Très bien. Alors, pour aussi ça, Maître Boba, il a zalipé mon landémoné la bosse en politique, a intervenu plusieurs fois na Banzela Mosusu, mais na compte à Bossolo, l'élo officiellement, à Zozo part na katia table oyo. Maître Boba, bonjour. Bonjour Ndeko Israël, na sepeli koya lisusu na émission na Bossolo la politique. Je pense que Bisso Bajiri se sengel va faire part des choses dans une situation exceptionnelle et ça peut n'avoir mesure exceptionnelle. Donc le fait que tous 8 mois pas mi kakatano to kutani na ba barrière pour to koma awa et ça normal
mesure ezwamaki bien avant et puis tozalaki averti. Très bien. Voilà. Alors, Covid-19, situation où Esengeli pour retenir les lois Tongo Zagi depuis le Bapesaki Yango, 241 positifs, il y a un cas, 20 guéris, na 20 morts. Donc Esengeli Boye, au total, ceux qui te tiennent au Boye, 241 personnes où il y a positifs, et puis tu as 20 guéris, et puis tu as 20 personnes où il y a qui voilà. Alors, la ligne toko tano likamanga Covid-19 ata pendant 6 minutes. Tu peux ça 2 minutes likamanga ko benda makamo molaite, ba question est essentielle to koloba. So bino bo consommer temps mingi liboso et vous peut sanga passe pour continuer makambo to zana. Docteur respecter temps. Na bani na maître Elenga, likambo Covid-19 ba kangi Gombe. Na tuna ki ngona RTNC pa ya professeur Kayembe wa la représentant ya docteur Muyembe na maïta li prise en charge ma malade. Tango basala kaliboso moi mise au point pour na kotalisa baka o ezako boko nyoko la bato bachaka kana Gombe balobaki baka moso ezalaki na Kintambo moso yaki na commune à Kinshasa mais curieusement la cadre de confinement ba confiner ka Gombe motuna na ngezalaki pona nini batiki ba commune mosusu en attendant malade pezo pema to malade zo continuer ko tambola likania ko confiner Gombe lelo to sali une semaine après ba confiner Gombe. Lecture na yo zani na confinement et salami le lenge zalami est-ce que l'objectif est de la peu à peu atteint par rapport à ko désinfecter Gombe ko identifier va vrai malade finalement tant ba ko zonga après 14 jours ba kuta Gombe malam ou bien problème est à la résolu na quasi totalité lecture na yo 2 minutes. Alors déjà pour nangai stratégie au ba montaki basali yango na lombango na précipitation c'est vrai que situation est grave et c'est ngala yi ko zo ba mesure idoine rapidement pour être ko luka ko zo solution na makambo yo kasi stratégie ya bango ezomaki na lombango mingi na précipitation pe mise en application nango ba ko salela yango mabetala bakei ba confiner Gombe Gombe ne siège à l'institution parce que ministère ba makambo kili présidence de la République makambo belé zaliwana gouvernorat primature banini et puis ba entreprise publique ba zando minene et sika Kinshasa Mobimba na ba basala na informel ba ya ko choquer sika bango bakangi balobi au nom ya ko au motif ya ko désinfecter pe ya ko luka baka malade to admettre que ba désinfecter pena Gombe Mobimba ndako na ndako eza lokuta basali yango te ba pe na makokite mais to kanisa ta na bozobo ya biso ke ba désinfecter ba ndako ba balabala zando monene nyo surtout ba désinfecter mais ba maladi batikali na Kitambo ngali na monga fula pa ya ngai ba maladi bazali et un peu partout na Kinshasa sika tango ba kofungola ba lobi Gombe komi sembo bato ba commune misusu ba koki kozongela misala na bango te côté kate kasi moto maladi yo azali na monga fula o azali na Kitambo na ngaliema na lingwala na lemba akokota te akokabola susu maladi te. Très bien. Mosala ni malonga et salami. Donc ba résoudre le problème te. Ba résoudre te au contraire ba lekisi na tango na mbongo na énergie na espoir ya bato. Nini sengela ke salama. Il fallait qu'on soit mesure moko d'autorité ya ko verrouiller ville à Kinshasa Mobimba ya ko sala mosala nyonso tout lolenge sengeli. Et sengeli ko confiner ville à Kinshasa. Évidemment bato ba kolela bazali. Oyoki bato balobaki te congolais adiaka na lombango na kosilisa congolais adiaka na taux du jour kasi mokolo yo gouverneur a lobaki bazo confiner ville à Kinshasa to monaki bakino nyonso na bazando na magasin simbongo na atana ekoto c'est-à-dire que soko za na ekonzo olia ko taux du jour te oza na mo épargne na yo situation on eza pas si esengeli ba confiner ville à Kinshasa ba sala nettoyage normalement ba déceler ba malade nyonso na ba contact na bango batia ba ko en quarantaine batia na ba hôpitaux ko tia ba pesa ba mesure d'encadrement na ba il faut batikala na bandako pour tout éradiquer yango une fois pour toutes. Très bien, merci beaucoup. Alors pendant que tozolo ba Christier, s'il vous plaît Muyoko, s'il vous plaît, ne me traumatise pas. Na lingina mona ba image ya ndenge bazo désinfecter Gombe. C'est comme ça qu'on travaille. Je veux avoir ça. Je vais voir ça pardon. Alors maître Pouba na yepa na yo. Oyoki ndeko ndenga lobi. Ça dit qu'on confiner Gombe et résoudre problème té selon Ndeko parce que tant ba confiner et que ba kai ba malade musu ezana ba commune mususu après 14 jours Gombe ko zana nango malamu mais bato ba koya ko sala misala moni problème to na mboka na biso nyonso ya biso ezana Gombe to décentraliser et le côté de la minute au peuple azo souffrir pour bomoyi na biso nyonso ekangami awa na Gombe
mbongo eza na zandu ba bureau ezali awa Gombe yango moko eza centre ya nyonso lelo yo tokangi Gombe mais bato bakana Gombe bazali bana to yaka nde Gombe tozonga na poko soki ba fongoli lelo to résoudre le problème te la même difficulté aux la continuer. Qu'est-ce qui devrait être fait? Aux a d'accord ou bien tu as un avis contraire? Bon, en partie. Parce que biso nyonso oyo esengeli to retenir maladie oyo esanonsa kité. Bolandaki congolais ndenga banda ko lobake non. Ah, il fallait bakanga ba frontière banda kala. Pour la nini bakangi ba frontière na retard. Donc congolais aza mutu oyo a se plaignara na ekaka. Alors maintenant, on a pris des mesures. Tant besoin de mesures pour la ville à Kinshasa. Il y a eu encore de plaintes. Maintenant, besoin de mesures juste pour la commune à Gombe, il y a toujours des plaintes. Pour l'Angaï, ils ont prématuré. Il y a qu'à conclure que la mesure ont échoué. Aux journalistes, moi je pense, na fin, il y a délai oyo. Il y a des mesures, il y a confinement à Gombe. Beaucoup qui goyamba. L'autorité qui décision notamment gouverneur pour que Sololanae appelle sa biso bilan contre rendu parce que nous avons droit à l'information appelle sa biso ndengenini eleki na niveau ya Gombe mais dire seulement que échouer et s'imiter c'est très tôt. Alors autre chose c'est que il y a aussi quelque part de l'inexpérience, il faut tout reconnaître en haut. Nous n'avons pas aussi des moyens logistiques conséquent mais ba plainte voilà tu sais que ba constat ko zanga wana ekomi vie ya bato à chaque fois nous n'avons pas le moyen. Quand est-ce qu'on sera aussi grand pour dire que non. Finalement toi on a moyen on peut attaquer quelque chose avec de moyens conséquents. On est toujours plaintif ça c'est pas une bonne politique. Oh, non, je parle, je ne me plains pas, je parle de la situation générale. Non, mais dans l'entretemps, Moussa Lezo Salama, tant que Balobi qui va confiner Gombe, bien que Bakimi ou bien Nini, moi, Moussa Lezo Salama, à niveau, il y a possibilité, il y a ville. Peut-être après confinement Gombe, expérience et gros ça là, comment est-ce que peut évoluer dans d'autres communes. Si peut-être confiner toute la ville, ou bien procéder par nombre de communes. Donc je pense que la première expérience à Gombe, n'est que ça là que gouvernement, disons gouverneur, n'a pas autorité Moussoussou, va évoluer dans la mesure dans le sanitaire. Maître Steve, et ce moment aussi, il faut être la solidaire. Ce n'est pas un moment. Maître Steve, merci Maître Boba. Maître Steve, au moins il y a une image de Zoleka. Bazo Soukola Gombe. Nazo yebate Gentini naïb. Ça dit, la commission dans le Gentini gouverneur à ville, il faut na tchaka maboko boye. Moni maboko na ngai faut za boye so na le Gentini, il faut na lo baraboye. Na mituna Gentini eza nini Gentini eza nini. Oza konika ville à Kinshasa, toza ko désinfecter Gombe. Po mai obino bozo tcha na balabala. Toza na bilanga te na Kisasa. Wana mai ya bilanga. Et puis mai wana ezali mituka ya nti incendie. Mituka ezali na service approprié au désinfecter. Oya mai ya modèle oyo. Soki likame ezwami na Kingasani, Gentini tande na tchema boko. Kosala nini? Okosala nini? Okosala ni obalobaka na mona mbwa mafula kumbundu tala ndenge na tche. Ça fait très mal, oui ndeko. Non, au fait, Bobé Gibiso d'abord comme juriste, nakobanda par aspect juridique, avant nakota na aspect technique, au tokoyi kopé sakaka moi orientation, mais normalement c'est la cellule technique, moutaza mieux outillé, il y a qu'au conseiller le pouvoir public en termes de mesures techniques à prendre. Sur le plan juridique, nakolinga na contredire moqué maître Boba. Au fait, Boba. Au fait, on dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est un principe général de droit. Mais ici, situation d'urgence, état d'urgence, ils allaient réglementés par la Constitution. On n'est plus au niveau à principe général de droit, donc ça doit être strictement réglementé. Et il sait bien que article 62 de la Constitution, Tangolubaka, nul n'est censé ignorer la loi. Ça suppose qu'il faut acte juridique exister, mais surtout ils allaient publier dans le journal officiel. Vous ne pouvez pas limiter la circulation de gens par un ordre verbal. Déjà incident, zoma kite, boebi likambo hiérarchie tango entre général Kasongone. Parce qu'effectivement, nani gouverneur azali autorité hiérarchique, il y a commissaire provincial à la police. Mais commissaire provincial à la police, il y a une autorité hiérarchique dans la police, ministre intérieur, premier ministre, président de la République. Donc, ceux qui ont joué décision, n'a acte écrit, au verbalement, et que
autorité hiérarchique na ya quoi ici ordre na verbalement, normalement commissaire provincial faut à respecter ordre eza likolo verbal. Mais sauf que commis yango na makomi. Autorité hiérarchique wana koloba ete gouverneur lokwa komaki na makomi na senga ya rapporter to na annulé. Mais non, erreur ya liboso. Erreur ya liboso, oralité wana tobo yango parce que la même erreur est commise dans niveau ya pouvoir sans il y a conseil de ministre bazwa qui 23 mesures basengi régie des eaux bato ba futate mais ti lelo toza komona ordonnance yango te délibéré en conseil de ministre au faut ba telle mesure conformément à l'article 145. Et le quoi liboso yango wana sur le plan de droit il y a une confusion totale. Deuxièmement, sur le plan, il y a pertinence, il y a mesure. Moi, personnellement, j'ai un peu appuyé. Parce que, effectivement, comme l'a dit Maître Nicolenga, c'est plus ou moins toute la ville qui se dirige vers la Gombe. Donc, tant qu'on diminue, moi, risque à contagion et kiti. Mais sauf que, il fallait se faire accompagner des autres mesures. Du genre, c'est la communication que l'on veut. Combien coûte kit y a dépistage? Parce que cette mesure devait être accompagnée, il y a un endroit où dans différentes communes, normalement, il n'y a que 22 communes. Tolobaka 23 communes autres en dehors à Gombe, où il fallait kit il y a dépistage. Nous avons l'avantage que 90% de la population à Bisso a 22 communes. Où les a représenté à 1000 km². 10% de la population à Bisso a Malukuna, Nsele, Kuna Bato Bazar vraiment habilité. Mais c'est dans le 22 communes qui représentent 1000 km, là où on a les 90% de la population. Donc il fallait kit il y a dépistage. Troisième chose, il fallait dans la communication rassurer que la prise en charge de malades et ça est malade de telle manière que Batoba éviter automédication. Parce que tu sais que dans la communication, conseiller spécial chargé à la stratégie à Ndeko Tshisekedi, il y a mon quoi que prise en charge de malade des amabé. Moto Azali stratège. Stratège il y a moto victime. Donc une meilleure communication à la matière pour Nakolakisa, une bonne prise en charge de malade des ali pour rassurer les malades d'aller vers les soignants. Maître Lenga likamboare kokoma yango na papier esengelaki mobeko wana etika la lisolo te mais bakouche yango sur papier po epesa makasi moto akotelemela yango azala matata pamba te komami na papier mais oyo eza na maloba apesi exemple à général Kasongo le commissaire provincial automatiquement il dépend du commissaire général et la police azo dépendre pe na ministre intérieur premier ministre et puis président de la République donc eza la gentini à lobby soki commissaire général à lobby to ministre intérieur azo obligé ayoka ba ordre les alikolo une erreur sur le plan juridique, il y a mon nez et Sengeli Bassal. Bon, erreur thème est vide, hein. Eza vide, ezali négligence toro loba parce que toza ba bantu ba tebele ba message na tradition orale. L'état est quand même na tradition orale te. Et Sengeli évidemment, ba décision ezala prise na mibeko e komami et que batu nyonso baye bayango. Pour ba nyonso baye bayango évidemment, il faut ezala déposer na journal officiel pour que mutu moko ta prétexter ignorance na yango. De ce point de vue juridique, c'est tout à fait vrai. Très bien. Kasi sikoyo ba gegero ya autorité oyo nani te. Bison soto biki on les a ba gegero ba chuki a na sia ceinture. Ce qui ba poisser yo sala puisque avis contraire y était. Donc on les anango ba gegero ya mike. Le plus important c'est dans l'application ya mibeko ezwami. Bokangi Gombe pour na but nini. Boyebisi bisote. Sika oyo bozui résultat nini boyebisi bisote. Tango ba kofungola Gombe. Bisognon soto zonga na Gombe donc foin fona na ba malade ba kokota ayebisio foin fona. Oh là là maître il a ajouté oui je voulais dire par rapport j'ai entendu balobi que non conseiller spécial à chef d'État en matière stratégie même yemo contenu à mauvaise prise en charge non c'est faux la maladie ne s'annonce pas dans Londres Prince a qui frappé le coronavirus que non, parce que qu'on a fait l'application, il y a prise en charge. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? En fait, pour naïe, azoma la logique, il y a la maladie, il y a un problème sérieux à prise en charge, la communication. Il parle le cas, il y a Videti Manga Yemoko. Videti Manga, où il y a conseiller chef de l'État en matière stratégique. Yemoko a Beli, mais tango a Kei, na Makambo. Pour na soin naie
azui kokoso ebele soki ye moto ali kolo azui kokoso et bon mobeli oyo ya balabala soki akoyi malade akozala kokoso koleko wana donc il y a un problème sérieux na kati ya communication parce que makambo nyonso ya polele te. Oui, je pense actuellement, oui, je pense au début, comme je disais, il y avait un tâtonnage, mais maintenant, avec l'évolution, toujours avec l'information, ils ont ça dans l'équipe, il y a riposte, moi, l'information, parce que quand tu dis que non, autant il y a des bazar infectés, c'est que quelque part, il y a une communication. Et actuellement, comme l'hôpital Moussou peut pointer Bango, il faut plus intensifier. Il y a Batou. Donc je pense que... Très bien. Alors, tu as dossier à proclamation et à état d'urgence, il y a un coup constitutionnel. Dans la question, on a Steve Kivuata, et puis on va mettre Lenga. Ah non, mais pas forcément. Il y a la première question, il y a la tablette. Ah non, Zoyo, et puis il y a Osugisato, qui est malé. Procédure. Ils ont déterminé le règlement d'ordre intérieur et à Congrès. Est-ce qu'Alexis Tambwe Mwamba, en annonçant par la voix, il y a honte, selon yo, que Namikole Koya va convoquer Congrès Moko, Maître Steve Kivuat, est-ce qu'il a défié droit ou bien Zalaka n'a moté maman ko souci simplement il y a kobongisa likambo la tanzoto sur le plan de droit ou bien ça la ba idée moko machiavélique et bomba mina kati oyo bande ko baza ko telemela parce que na mino ko bato bazo mona ke congrès wana objectif principal ezali ya koluka mabe pour le président de la République. Est-ce que Tambwe Mwamba est de bonne foi par rapport à la lecture na ye ou bien il est resté seulement dans le principe de droit où il a péché. Lecture na yo par rapport au wana. Vous avez 4 minutes pour cette question. 4 minutes. Au moni na makambo oh, il y a état d'urgence, il y a procédure na yango, il y a entrée en vigueur, makambo iza mo ebele. Iza ko sangisa respect à droit, iza ko sangisa une certaine mauvaise foi, pe iza ko sangisa moi flou moko comme si eloko moko e bombani. Iza ko sangisa d'abord mauvaise foi parce que selon procédure, il y a état d'urgence. Article 85, le lobby était Ibandakana proclamation Nayango par le président de la République. Tango a constaté que événement moko et situation moko ezali ko menacer Mboka, ezali ko menacer fonctionnement régulier à l'institution. Yé moto a ko analyser à lobby il faut na proclamer état d'urgence en concertation avec le Premier ministre, na président à deux chambres. Nakanisi était salimaki. A concerta ki bango. Est-ce que vraiment concertation on a appelé ça ki bango toutes les décisions possibles. Bah mon n'a pas fait ça ba vie. Bon, on a tout évité ça maki na moi formellement. Et salamaki. À cela qui na bango. Pour attendre on a discours na ya lobby bango. Article 85 ils na problème té. Mais article 85 il y a tindibiso na article 144 d'abord. À lobby atako. Article 85 et Salemi, mais il faut beaucoup qu'endépé, de la procédure et article 144. Alinéa premier article, on a lobby, président Motofoa proclamé. Exactement. A proclamé. Mais c'est quoi à partir de l'alinéa des lobby, ce qui a proclamé, Sénat, na Assemblée nationale et Sengeli de plein droit, Basangana. De plein droit, Basangana. De plein droit, il dit que toutes affaires cessantes sans condition aucune. Et à la Covid-19 ou pas. Et Sengeli Basangana. Et qu'on Sangana wana, et Sengeli suko ko se référé à l'article 119, Oyo, balobi que Congrès, nde motoazali na pouvoir, to compétence, il y a qu'autoriser proclamation d'état d'urgence. Donc, ce qui président a proclamé, Bango Basangana na Lombango. Aligné Ango Lisou se lobby que ce qui basa en session T. Bango, chacune des chambres va proclamer dans la session extraordinaire pour n'a autoriser proclamation d'état d'urgence. Donc makambo Tambwe Mwamba zo loba wana eza logique. Oui, zelana loba na obi ke eza na ba élément misato. C'est comme mauvaise foi na bango eza nini. D'abord il y a ba parlementaire, il y a de deux chambres. C'est que proclamation d'état d'urgence c'est ça a mis le 24 mars. Très bien. Bino 2 semaines après ndeboye Bosala qui a ta déclaration, tu as balobi to sanga de plein droit, to lobata, so to sanga inteza parce que tokoki ko sanga la tete boloba ki te me bola moki 2 semaines après. Député nyo somino kwa okanga. Voilà. Mauvaise foi yango wana. Ya ba député, na ba sénateur tout. Mais est-ce que ba kosi pété? Eza que mobeko lobaki kaka esengela ki ba sangana.
Donc, à 2 semaines après, Koki Kosangane, puisque pour régulariser la procédure constitution lobby, il faut pas autoriser l'état d'urgence. Troisième chose, donc, et Bazali n'a torté, mais troisième chose floue Ezali, parce que, point à l'ordre du jour, Ndege Kobimisa, la plupart des points à l'ordre du jour, ils ont la compétence, il y a congrès. Ndenge Baobi, voter collectif budgétaire, c'est pas compétence, il y a congrès. Ils ont compétence à chacune des chambres selon la procédure à vote à loi de finances. Balobi, voter cadre légal. Cadre légal, ils ont réglementé par article 85, il y a constitution, ils ont compétence, il y a congrès à chacune des chambres. Pe baloba iko évaluer ba mesure te bango ba ko évaluer ba mesure wana te oyo président azui ezali compétence qui a contrôle et constitutionnalité à cour constitutionnelle bango ba ko ça ngote seul point à l'ordre du jour ekokai kozala parce que le code la kalamingi te soki toni to comme avant 30 jours et kosenga ba proroger par parallélisme de forme vous ne pouvez pas proroger une mesure que vous n'avez pas encore prise. Omoni, il faut pas nommer. Donc, je pense que de droit, le seul point à l'ordre du jour, il y a malgré que 8 mois retard, et j'allais à comprendre acte que proclamation d'état d'urgence c'est Zouamaki le 24 mars pour que Tokota réellement n'a un état d'urgence de droit parce que jusque là tu as un état d'urgence de fait. Ce que je retiens, le président est dans le bon du fait qu'a proclamé état d'urgence. Oui. Mais suite n'a logique. Il fallait congrès Salama. Oui. Mais moi, faut ta président les alignés. Oui, bien article 69 et PCM Makoki que ceux qui institution ils ont fonctionné de manière régulière en tant que garant et à continuité et à fonctionnement régulier à l'institution, il fallait il fallait à un certain moment prendre une autre ordonnance pour constater le fonctionnement irrégulier il y a congrès et à se substituer à prendre une autre ordonnance autorisant la proclamation d'état d'urgence. Il n'a pas comblé ce vide-là conformément à l'article 69. En dehors, il y a le fait que le fond et ordonnance la plupart des dispositions sont inconstitutionnelles. Peut-être on va en parler dans l'arrêt. Nous sommes devant... Mais exactement, je voulais qu'on entre en arrêt. Je voulais qu'on termine avec toi sur cette question parce que dès qu'on termine, et puis on va changer de la matière. Partant, il y a cours constitutionnel. Aujourd'hui, Basali arrêt. Oyo ba Pessi Makoki na président de la République par rapport à cette décision. Est-ce que le cours constitutionnel a péché? Au moins, en tant qu'avocat, n'a pas eu chacun avis scientifique parce que n'a pas eu m'opposer n'arrêt à courte. Natangi arrêt ango naza nango awa. Yali boso eloko ya spete. Oyo cour constitutionnel alingai ko sala ezali ko déclarer requête yandeko Félix Tshisekedi irrécevable. Oyebi pona nini? Parce que requête yandeko Félix Tshisekedi tango aza ko saisir cour, alobi aza ko saisir bango conformément à l'article 145 qui a constitution, na article 46, il y a loi portant organisation et fonctionnement à la cour constitutionnelle. Nzokande, alors que Senga Bango va déclarer conforme à la constitution, ordonnance proclamant état d'urgence. Mais ce qu'on a dit l'article, on a mis balai. Et ça, Kolobela, contrôle, il y a constitutionnalité, ordonnance proclamant état d'urgence. C'est Baza Kolobela, contrôle, il y a constitutionnalité, ordonnance, en cas d'état d'urgence. C'est-à-dire que la Cour devait se déclarer incompétente à la matière. Le dossier devait être irrécevable. Des requêtes déclarées irrécevables. Mais la fond na yango, na évité une cour à commune à niveau là. Ordonnance proclamant état d'urgence et c'est limité à proclamer état d'urgence. Oh, mbeba ya ordonnance ya de Félix Tshisekedi des animes. Nakati ordonnance wana a proclamé état d'urgence. Puis a vu directement la mesure pour faire face au Covid-19. Donc, quand des constitutions et lobby, conformément à l'article 85, à se limiter à proclamer état d'urgence, article 145, le lobby maintenant, en cas d'état d'urgence, à cause de la ordonnance, il y a une mesure pour faire face au Covid-19. Très bien, merci. Donc, ordonnance, on est Sangisa qui. Merci beaucoup. Sangisa. Ordonnance, on a une disposition, il fallait déclarer inconstitutionnel. Malheureusement, Cour constitutionnelle a déclaré autrement. Très bien, Maître Nico. Lecture. Oh, ils ont solo. Il faut bien ça va plan, congélateur bimisa bilo. Il faut solo, mo solo. Tous ça na respect minipa ya batu ba kolanda biso. To zoba bangote. Yambo esengeli bato baeba. Makambo oyo ya état d'urgence oyo. Mutu ya yambo oyo asengi état d'urgence. Si honorable Delis Sangate.
tango bato bazali éparpillé na bamakambo ya COVID-19 bakanga kingabwa bafungola monga fula bakanga lemba bafungola yolo yazo kanisa mboka kokenda mabeba institution etelemi esengeli mokonzi ya mboka azwa décision ya proclamer état d'urgence bato bele oh non asukumi expliquer te bato bele comprendre non moto yo makambo lobaka ezalaka toujours solo apesaka likanisi kaka te eza likanisi ya motuya likambo te mpo yo na ngai tokoki obimisa makanisi awa mpo tata mokonzi ya mboka ayoka likanisi oyo ya yo to ya ngai ifo ezala likanisi ekuba suka baye kocomprendre ke esengeli bayoka likanisi oyo ya motuya wana tata mokonzi ya mboka proclamer état d'urgence sur pied article 85 ya constitution article wana ezali clair moto oyo azali na makoki ya proclamer état d'urgence ezali président de la République. Moto a proclamé qu'il y a un président de la République, Félix Tshisekedi. Premier point. Deuxième point, Balobi, et Sengeli a proclamé en concertation na Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, na président du Sénat. Est-ce que a concerté qui bango? Oui. Deuxième point. Na yoki ndeko na ngai awa lobi ayebi to soki ba concerté qui bango bango ba pesa ba avis na bango. Na biso ba pesa bango ba document. Na kati ya constitution ba comité que Sengeli bango ba pesa ba avis. Balobi et Sengeli a concerté bango. Est-ce que a concerté qui bango? Iyo. Deuxième point. Troisième point. Batindi biso na 144 article 85 et tindi biso na article 144 pour na siko ba modalité. Et si kawana pe Sengeli toloba bo solo tozo ba population te. Alinéa D à 144 lobby. Assemblée nationale na Sénat basangana de plein basangana te siéger de plein droit. Poko sangana na bango komo nango congrès. Soko tali disposition à 144. Kombo ya congrès za na katite. Pesanga ezalité ya za na wana bimisa yango. Kombo ya congrès za te na 144. Pesangai maître yoko simba te pesangai. Tika na continuer le talaka. Yo loba 144. Balobi bakoki Assemblée nationale na Sénat siéger de plein droit. C'est-à-dire quoi? Assemblée nationale est siégée, Sénat est siégé. Balobi kutu, soki bozali na session te, bokoki kutu ko convoquer session extraordinaire. Boni, Sénat na Assemblée nationale va convoquer esika moko session extraordinaire. Seulement na ka ya congrès ba ko sangana. Mais Assemblée nationale est ko convoquer session extraordinaire nango. Sénat peut convoquer. On a nini pour être bango et sengeli bazwa mobeko portant ba mesure d'application. Très bien. Comme sala ya bango yango wana. Ko sala mibeko. Kasi congrès sala mobeko te. Congrès basangana rapona ko sala mobeko te, isala makate. Yango wana omoni ngambo moko bato ya moto ya Sénat Tambwe Mwamba. Na bato na ye basali ba fanfa fo basala ki règlement na bango ya congrès règlement moko ya mazopo po ya kotindika congrès et sala makambo anticonstitutionnel ngambo mosusu oyo boye ya muto yo ya Assemblée nationale bakuma oya mokitani na ye nani wana yepa ye na oya ye po te congrès olielo ba makambo ya droit yako ya makambo congrès okute 7 millions kati sikoyo ya cacophonie wana bako beta na mitu bako beta na makofi envoie les vendus et réfléchis mokonzi ya ye oboye ba bimisaka toujours makambo champion na makambo ba idée abimisi sikoyo idée akaboli bango a expliquer bango clair président de la République mokano azwaki ya proclamer état d'urgence ezali conforme puisque outi na article 185 et puis et permis sous l'article 144 côté wana likambo ezalité d'ailleurs atalisi bango ke na 2007 Cour constitutionnelle Cour suprême de justice et siéger en matière constitutionnelle très bien au sérieux wana Cour constitutionnelle zaraté basi bazwaka déjà décision oya koloba ke na kawana tata ezali tata mokonzi ya mboka nde mais règlement ya 2017 wana mais muto sala yango mais kasi moko wa bongo te Dès c'est ça, na baningo ya yemo gomi balé bisatu bakombo ekimi. Elingi koloba te tangu toko sukuma tata mokonzi mboka a proclamer état d'urgence.
toyebaki ke soki asali yango sur pied article 85 après 1944 likambo donc tolobaki makanisi atambwe mwamba ya kotia congrès eza makanisi moko machiavélique donc bakobomba eloko moko na kokoma wana kasi tokopanzana no mpoka nano na makambo juridique te donc Sénat esengeli assiégé de plein droit, Assemblée nationale peut esengeli assiégé de plein droit parce que boyebi que parlement est bicaméral. On a pas siégé sengeli te kaka basa la réunion en congrès pour congrès et botaka loi te bandeko bako sabino te. Ba on dit qu'on se réunir en congrès te pour pas produire loi et ça a la vocation à congrès te. Yango la constitution lobi na linana yango 1944. Assemblée nationale va se réunir de plein droit. Sénat pe nanga bonae va se réunir de plein droit. Et loko ba salité yango na basulu kande et loko mususu. Très bien. Kasi to pousse na musika. To komina arrêt à cour. Déplace aussi c'est moi. Arrêt à cour, ils allaient clair. La cour ne pouvait pas se dédire. Asi après ça déjà loko ya ndenge wana na 2007. Yango so sauti ko pesa parce que ils allaient même matière zo kenda na même sens. Yango apesi yango ndenge wana. Sika makambu ya article 119 balobi ono esengeli congrès na yoka ki moto wana ya Sénat congrès sur P article 119 parce que makambu président sali eza état d'urgence de fait ah papa moto azu ordonnance yobi nango de fait le président décide par voie d'ordonnance yango français yango ya fait wana nazo yebate soki batu ba ko sosola ngo ndenge nini moto azu ordonnance on a battu que ordonnance n'est pas anticonstitutionnelle, yolobi ezali de fait. Mais ce qui peut être anticonstitutionnel, kasi tata ou wana ya Sénat, ça peut avocat. Très bien. Maman ou ya Assemblée nationale, na yoba ki ba seri mo lobi makambo droit pebele. La juriste. La juriste. Kasi bango mi balé pe bazali na nguya ya ko simba pour constitutionnel soki acte moko ya président ezali anticonstitutionnel. Oyoka ki bango ba kei kuna bakenda kite, ba meli ngume. Merci. Na ko silisa, toko bimisa bosolo komi ko kata. Silisa bona ngonga ezangonga. Bosolo ba dossier. Donc eloko wana ezali normal ba agenda caché na bango moyen ezala sous ça les mesate d'autant plus que ba pekisi ba attroupement ya plus de 20 personnes. Ba pekisi yango. Siko bango nde ba pesa biso exemple. Balingi bakana ko s'attrouper pour na kati ya hémicycle on a combien de personnes? Très bien. Et que ça la matin donc congrès soki ba ko sala et ko za la kaka na cadre ya prorogation ya état d'urgence mais et sengeli ba président de la République ne asenga bango. Soka sengi bango te basa na tina pete. Maître Boba, vous appelez na maloba na avant que de l'autre côté pour pouvoir souffler un peu. Vous avez le temps. Ouais, merci pour la parole. Je pense na ko aborder vraiment plus na ba article ndenge ba constitution et lobby. Tout le monde na plateau awa baza d'accord que chef de l'État a décrété l'état d'urgence dans ses prérogatives constitutionnelles. Je cite l'article 85. Personne n'a nié. Même si Maître Steve a fait Nasuka a lobby que l'état d'urgence de facto. Donc c'est une contradiction dans sa propre même chef, dans son propre chef. Quand on dit que c'est article 85, c'est une prérogative constitutionnelle du chef de l'État ou à partager dans Moutouté. De deux, quand vous lisez l'article 144, pour la renchérir Makambu, Maître Lengalobi, article 144 est référé à 116 et non 119. Et 116 est au Senga, les deux chambres va siéger de manière séparée. Va siéger de manière séparée. On a la Constitution. On a la Constitution de manière séparée. Donc, Sénat a bêti masolo côté naïe, Assemblée nationale a bêti masolo côté naïe. Parce que nous mettre l'engalobi, domaine y a loi, congrès à voter la loi, congrès dans 4 missions spécifiques. Donc, au jour d'aujourd'hui, Kolobake, ordonnance à chef de l'État où est proclamé état d'urgence, et violer la Constitution, c'est manquer d'égard à l'égard des chefs de l'État. Et je ne peux pas entrer dans des considérations, parce que Toyebi Bandakala, attitude Yatambo Mwamba vis-à-vis du chef de l'État. Oyebi ton chef de l'État soit qui mesure pour les prisonniers d'opinion politique, n'a problème à Diomi. Oyebi va propos à Tenaki, na radio moko de la place. Oyebi va propos à Tenaki.
que pour Nanini Yemoka qui mesure de grâce contre été. Donc c'est quelqu'un, Oyo, Aza toujours, à chaque fois quand il parle des chefs de l'État, c'est avec dédain, c'est avec mépris, alors qu'il a le sang sur sa main. Alors, pourquoi dire que non, le chef de l'État est fautif? Il a fallu invertir l'article 69 face à... Non, ça c'est votre raisonnement. Le chef de l'État Aza fautif nulle part. Le chef de l'État Aza respectueux de la Constitution. A quoi il la makamandeur la Constitution T. Je pense que tant qu'il mesure na yewana et qui après le 15 mars, ok, ba parlementaire baza censé ba siéger. Parce que dans la période où il y a une session parlementaire. Et ça a quitté avant la session parlementaire. Donc, l'agenda caché na bango, turpitude na bango, il se justifier en côté. Et pour terminer, oui, nous parlons en tant que scientifique, tout ça. Mais pour l'instant, débat est comme un débat à titre posthume. C'est-à-dire ça appartient au passé. Il faudra maintenant voir l'avenir. Parce que quand on dit état d'urgence, le mot urgent là, urgence là, et quand on remet dans la procédure complexe, nous sommes mesures d'urgence. Sans mon compte. Ce qu'ils ont dit que, donc, Parlement a siégé dans le Congrès pour la mesure d'urgence. Koto rebelle Bazali, Koto parce qu'on parle de menaces d'indépendance, tout ça. Koto Tongo qui va contre la Koto Mwanansem. Yotam Mwamba, on a le siégé pour le Bakeno, mesure d'état d'urgence au chef de l'État, et ça contraint la Constitution. Non, donc aujourd'hui, organe Oyo, structure, institution, où ils ont habilité, il y a contrôle, il y a constitutionnalité, et l'objet que l'ordonnance ouana, et ça conforme à la Constitution. Donc, le reste est abattu, il faut qu'on a mouloko. Tango Mwamba, sur l'agenda caché, c'est le moment où on s'est référé à Mibeko Yambo. Très bien, on va souffler un peu. Tango Mwamba, na loba ina yo soki bibembe yo kaka, nazo benga Mouzé na tombe. Mouzé sort, viens nous expliquer qui est Tango Mwamba. Mouzé sort de la tombe. Oyebi sabiso tango osengaka ba Rwandais bazonga na mboka na bango pourquoi Tambwe Mwamba kendaka pe Mouzé sort de la tombe, explique-nous Tambwe Mwamba c'est qui? Selon Mouzé, sort de la tombe. Bato babosani Tambwe Mwamba yo zanga la explication na yaka Mouzé. Article 116, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande, soit de son bureau, soit de la moitié de ses chambres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée, et au plus tard 30 jours à compter de la date du début de la session. Article 144, à l'application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent avec le plein droit, alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée. À cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est des droits retardés pour permettre les cas échéants d'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ça passe. Alors, on va rentrer de l'autre côté. On va revenir. Calmez-vous. Calmez-vous, prenez votre temps. Boza et pas Sango Kimia Ezala. En image, Félix Tshisekedi à la Kaka. À la Kaka Kameri qui n'est pas à Mabete. La campagne, voilà, Bauti Nairobi, Baye na Bukavu. Tango bakomi na Bukavu, ake kokutana na ba notable wana Kameri, boyebi stratégie Kameri azaki na mama Amida. Ero wana baza déjà na mama. Bavaya na mama, azu ba notable nyonso ba chef coutumier oya makasi ya Bukavu vanti bango. Félix azola pandai na kosalo mabete. Vina ngai. Soki arrivé que na sali o mabe, na bimi libanda makambo ya principe oyo ba modire ngai, wana maloba na ngai te za président ndalo. Izelo lo ba président biba modire, oui monsieur, za ngai te président. Mutu moko pomba baye kotia station liboso ya batu libakala o mboka ya ndenge nini, mboka ya ndenge nini, o mboka ya ndenge nini, mboka ya bapomba moto akoloba ne eloko azate boyoki convocation moko bapesi Masaro Daniel lakisaka convocation wana batu bazokende kaka moto azali convoqué tala convocation bapesi moto wana yango wana otenga ite lelo na 14h 4h na baki parquet à 4h bazosambisa bien. Jusqu'à présent, la moni mabe na bangote. Moni convocation, ndeko ako répondre Daniel, ako répondre ao. Daniel oya sa fute na lobi makamba sa fute. Na lobi ya Masaro na 14h. Yangwan.
mais toleki owana moto moko akamata mbongo $500,000 akamati $500,000 pour asala entretien ya stade de martyr pour asala entretien ya libanda ya cité de l'Union africaine pour basala entretien ya Ntsele côté palais présidentiel ezali nyonso wana bafuta bango 500,000 adresse bapesa ezali awa na Lingwala tala adresse yango wana bake kotala adresse wana porte ya blé ya pamba botala place société wana Kazer 3D soki 3K et kamati $500,000 yo mon adresse à boy bapesa motabo $500,000 au mboka ndenge nini en image on se retrouve après pour bazo rebondissement 1 minute et puis toko ta la deuxième sujet makambo caméra pour terminer à tout à l'heure état d'urgence pose à la décréter Muto Sengeli a décrété yango ezali chef de l'état. Voici ce que dit la Constitution à l'article 85. La Constitution est claire, le chef de l'État décrète l'état d'urgence après concertation avec le Premier ministre. On suppose à ce stade qu'il y a eu conseil des ministres et que la décision a été délibérée et que l'ordonnance à prendre est assortie même du contre-saint primo-ministériel. C'est-à-dire en concertation avec le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Donc, sur l'article 85, tu comprends que la Constitution a institué un régime. Dans l'article 85, il y a concertation. Mais, ce qui est l'article 119, où ils ont précisé matière, il y a congrès. Au moins, quand même, constituant, a institué un régime, il y a autorisation. Et les autres Congolais, il y a confusion. Il y a électricité dans l'air. Est-ce que tout ça, le régime, il y a confusion, il y a autorisation? Ou le régime, il y a concertation? Nazo précisé. Tout ça, un régime mixte. C'est-à-dire, sur la base de l'article 85, il faut concertation. Sur la base de l'article 119, il faut autorisation. Mais comment est-ce que ça là? Et que ça là, conformément à l'article 144 et 145 de la Constitution. Oh, ça renvoie express à l'article 85. Il y a un article 144 à Bongoli manière Yakokoma. Soit dans l'article 85, Balobi le président proclame. Mais l'article 144, le président déclare. Mais aussitôt déclaré, le Sénat et l'Assemblée nationale immédiatement. Alors, on peut comprendre que position à Congrès, où ils ont circonscrit l'article 119, ils ont position subséquente après que le chef de l'État a déclaré état d'urgence dans l'état de siège. Mais pour comprendre bien, il faut que conteneur placé. Rappelle qu'on a un musala, la zone n'a pas un conteneur. Tout le conteneur est à Yanini. Balobi le kola bana ya ba policier na ba soda bazela tungisaka batu mingi bakotia bureau ya la police. So dobi monsta ki batia bureau ya la police et qu'on a bien pour la sécurité na biso. Conteneur est vendu plus de 3 mois. Quand surtout un jour moko un samedi, comment ni baye ba bandi ko tia ba tol bazozo ba mesurage tout ça. Bana belé ba yo na troupement et salami wana. Ezani ni o tozo tonga station. Mais station pour tozo tonga pembeni ya batu boy. Ngai na sengi bango na zovanda na lopango oyo. Na sengi bango keno moni ndenge mutuka eza na kati. Moyen na bimisa mutuka ezate. Batolo bino botie eko déranger sortie ya mutuka. Papa Wazaki wana responsable d'abord ce vieux véhicule ici, est-ce que ça pourra sortir? Je ne sais pas quand est-ce que ça pourra sortir habiter. Mutuka oyo ebimaka. Soki boko kotika langa quelque mais moi je ne vous empêche pas. Na yeba kitake lo nimba sur les stations. Mais station pembeni ya batu boy. Eza très dangereux. Makambo biso to teko condamner na deuxième république. Ezonga lisusu to komoko mona ngo lisusu. Biloko ndengo les amala moté. Yango na to senga kibino boya ko tala bino moko état de droit ngo yango. À vrai dire, délégation ezala quitté. Yé moko ayaki en personne. Un certain jour na fa na bana yo ki makelele kuku na bimi bangi ba buka eloko yo e bimi libanda o kamanda mwanda ko. Papa bino banani o to so buka pour sali dépassement. Ngana bi ata to sali dépassement bo ya ko démolir pas ya mutu pour avertir yete. Mur ezana simese sali fissure. Nenga bo buka bo se kweli ba ko na ngana kate ozala ndeni. O mama to buka parce que wala banani. Wala bougumestre yé moko na ba policier belé na ba commandant. Yé moko bougumestre en personne. Encore tout titinel on a c'est même pas une fois, plusieurs fois, ils sont 3 fois mon bimabou. Aleki, aye, ba menacer ba maman ya ba brique.
public. Balekani. Quelques jours après, maman m'a dit sur Azali Awa, maman Chantal, c'est elle qui était dans la délégation Yarokende Nanini. Aïe kopesa ngai rapport, maman Chantal Yaroloba. Aïe kopesa ngai. Aloba kino ni na rapport apesa bon maman Chantal azomona na te. Alobi na ngai bakene na commune bourgmestre ayebisi bango alobi ya zui mibeko ya likolo bino boza na site ya Ganda parce que avenue oyo komo nango Ganda. Voilà, il faut batonga na Kinshasa 50 stations ya essence. Azui mobeko utina hiérarchie. Hiérarchie. Hiérarchie ba problème. Yango wana awa faut batia station bino boza na site ya Ganda donc to tia station na site ya Ganda to lukela bino ko boza bato abri to lukela bino sika na foire. Ayebisi nga le bapesa ke mutu ya urbanisme ba ke na foire kuna bazui place te bazongi awa. Na ndenge to komaki surpris un certain jour ba yeba kiti batol tout ça to solo li na mutu ya kiti batol. Ayebisa ki bino nini mutu kiti batol. Ozala mikanda yela biso mikanda totala. Ndenge nini boso ya karamba moko boye bokiti si. Ozala mikanda nazana mikanda te. Tout ce monde que tu vois là plusieurs à soudoyer bango. Soko tali bo ba jeune voici Bakoufi et Belé. Bateau baza contaminé na Kin, baza presque 250 personnes. Bateau Bakoufi, balégui déjà presque 20 personnes. Malade de coronavirus, c'est sérieux. Et outil na mboka bapaya, c'est vrai, gestion nango na ebandeli zaki mbilinga. Mais Congolais zaki désinformé na ebandeli parce que ba autorité ba tchaki sérieux pour na communiquer efficacement. Mais lelo batu bazo kufa. Ba autorité en mboka oyo na cabinet chef de l'État ba kufi. Ba député basi ba kufi. Bato mbongo basi bazu maladi. Ba pauvre ils occupé mutute. Donc sans eloko wana sensibilisation na biso ezaki Congolais yeba ko se protéger pour être affaire circuler maladie ote. Notamment les policiers, action na biso est très important pour les policiers parce que bango baza au contact na bateau baza na épicentre épidémie Gombe. C'est-à-dire ceux qui bango baza bien protégés te bana na bango basi na bango ba reçoit malade. Ceux qui bana na bango bazu malade quand un chaleureux remerciement pour ce geste qui me touche beaucoup. C'est vraiment pour nous un honneur. Pour le petit Moulouba du Kassai que je suis, chez nous on donne des chairs, c'est même encore plus. Mais quand on donne un présent pareil, c'est très riche. Vraiment, je n'oublierai jamais ça. Comme je n'oublierai jamais l'accueil que la ville de Bukavu. Je suis sûr que mon défunt père, là où il est, lui qui n'a jamais eu ce privilège-là, d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire. Pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive, qui ne soit pas prévu dans ce que nous on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer au Bakalenga de là-bas. Très bien, merci beaucoup.
Alors, Mandeke, avantage à Rosalana DG, mais à superviser Vision à Tongo. Avantage à Mandeke Ndeyangwana. Obi que tapo nyoko mananze était zanga robota mbumate DG Mandeke. Yebsa boss Ibra Nazali. Bosso les alliés en direct. Alors, on va prendre Steve Kivuata. Alors, Motona Mutazolo, Nazo Pesabino Motona Mutago exploiter Tanaye. Ok? Nalinga kito lobela likambu ya esika oyo batongi parce que batbaza ba victime baza ebele mais yo préféré na tana yo olobela ka makambo etali constitution. Ndeko ko rebondir pe na ndenge na ye na loba likambu arrestation à Vital Kamerhe, je ne sais pas si tu auras quelque chose à dire. Ndeko pe ozana temps. Donc la tigeli bino libre sans que na pesa bino na orienté bino boloba sur nini. Mais vous avez déjà le sujet, chacun va exploiter son temps. Vous avez 4 minutes, on termine. C'est fini. Kolekisate soki ngonga mtaruki 4 minutes otomboli loboko tokati tokei ndeko Israël ba arrêt ya ba cours et tribunaux ezalaka rendu au nom du peuple et sengeli réellement peuple ate ya makapo na koyeba soki ba cours et tribunaux ebungi tote yango awa toye koloba bosolo nalandi bandeko na ngai ba éminent avocat ba éminent juriste. Mais makambo ebele bango moko bakoyi na ba piège na bango. Ya liboso ezali maître Nikolenga. Ye moko lobi que article 144 elobeli congrès te. Tango article 144 eza koloba Assemblée nationale et le Sénat elingi kolakisa congrès te parce que soki constitution lingi aloba congrès alobaka congrès. Avant na contredire yé na argument na ngai nazako la ki s'accueille moko à se contredire. Ayeko lo baboye. Au moins na tango ya prorogation ya délai nde congrès ko sangana. Soki otali alinéa 5 au lieu lobela congrès lobeli lisusu Assemblée nationale et le Sénat. Donc na ebandela lobby Assemblée nationale et le Sénat eza congrès. Malobi pour la prorogation congrès faut se réunir. Or c'est le même terme utilisé. Yé moko à se contredire. Si on a contredit, il y a un argument dans ngai moko. Mais nazo kabatebele oh non constitution et sali confusion et l'obeli côté mon sous régime il y a concertation côté mon sous régime il y a autorisation. Tout ça ko blasphémer. Constitution ko bungate il faut tout interpréter en ndenge zali. Ce qui est article 119. Et si ko bazali ko pe sa congrès makoki topé compétence il y a ko autoriser proclamation à état d'urgence. Na point 2, il y a article 119 wana batindi biso na article 85. 119 et tindi biso na article 85. Donc liaison ezali entre les deux articles. Article 85 a tindi biso na article 144. Pona kola ki sa ete article 144 eza lié na article 119 ou eza kolobela autorisation à proclamation d'état d'urgence. Donc, ezangi liaison te. Maintenant, en matière d'interprétation de texte de la Constitution, basa la lecture combinée des articles. Place ici quand aux lettres ezali clair te, ba recours à esprit. Or, esprit à mon Constitution, la qui sibiso que Constitution ezali na compétence ya ko autoriser proclamation état d'urgence conformément à article 119 ou eza relié na article 144. Et ndeko Nikolenga alobi que Congrès ezali compétent en matière de prorogation, nzoka des principes mosusu en droit babeka yango parallélisme de forme. Okoki kozala kaka compétent en matière de prorogation te pendant que avant autorisa quitter. Maintenant, confusion batomosu bazako sala ezanini. En réalité, nous devons différencier la proclamation de l'état d'urgence dès l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Le régime de concertation ezako concerné proclamation à état d'urgence. Mais régime d'autorisation ezako concerné entrée en vigueur et à état d'urgence. Donc état d'urgence pour nato kote yango esengeli to suka na proclamation te. Après proclamation siko yo faut congrès a autorisé. Yango le quoi congrès autorisé qui n'a noté nga article nga na komaki yango boyoki pe tambo mwamba lobi président du Sénat que tozeli na état d'urgence de fait et non de droit. Et l'ingi kolobate ka lobi que ordonnance ya chef de l'état ezali de fait, to proclamation état d'urgence eza de fait, ezali de état d'urgence qui est de fait parce que respecta qui procédure wana te. Maintenant, te na sinon 4 minutes na 2 minutes.
Zelana Sili c'est Sikoyo. Maintenant, Cour suprême de justice, arrêt nango en 2007. Non, Cour suprême de justice, après qu'on peut arrêt moko contraire à la Constitution, parce qu'article 119 Montelobeli, autorisation, il y a proclamation à l'état d'urgence. Mais Cour constitutionnelle, plutôt Cour suprême de justice, faisons office, il y a Cour constitutionnelle, il y a le Bakinini. Et là, quoi, Boelaki, article et règlement intérieur, Kinini, Bango Balingaki, qu'avant président proclamé état d'urgence, il faut une autorisation préalable. Donc, on a autorisation, article 144, et ça autorisation a posteriori, topé approbation. Et puis, on a qui s'en déconnico lenga, tout ça la confusion, parce que Nayoka qui est en gros, entre loi portant modalité d'application à état d'urgence, où ils ont prévu un article 85, la loi où ils ont une loi d'approbation. Oui, en cette matière, le Congrès va prendre une loi, mais une loi d'approbation et non pas de modalité pratique. Comme une loi de ratification, on a des traités internationaux. C'est-à-dire traités internationaux, les alliés, tant qu'on y est, une loi de ratification ou d'approbation. S'il vous plaît, merci. Maître. Oui, merci pour l'apport. J'espère qu'il a fait à ça plus de 4 minutes. Hein. Allez-y. Allez-y. Alors, j'insiste et puis je persiste. Chef de l'État, ordonnance à juif pour l'état d'urgence, Ezali. En bonne et due forme. En bonne et due forme. De jure, de droit. Cour constitutionnelle a confirmé, a validé. Et je ne sais pas, même ceux qui osali na moi parti moroboye, il faut quand même tout rappeler à disposition d'Engezali. Autant que l'article 144. Article 144 est sali allusion à l'article 116. Or, même Cour constitutionnelle a lobby que chef de l'État n'a prérogative constitutionnelle de par l'article 85. Maintenant, il est libre de saisir de manière séparée l'Assemblée et le Sénat, conformément à l'article 116. Je pense que ce débat est très intéressant. Les lots, tous les députés, vont mettre à profit le débat pour l'avenir. Alors, à ce qui concerne le dossier du président Vital Kamerhe, Kamerhe aza mutu oyo azalaki directeur du cabinet chef de l'État. Aza na ba difficulté na niveau de justice. En tout cas, ce que nous avons des difficultés au niveau de justice et qu'on peut réjouir batoté. Mais tout ce que tu peux senga justice et c'est la moussa na mondenge sengel et c'est la complaisanteté. Je pense que aujourd'hui batubation le bakeno bakangi et chef de l'État lâché, chef de l'État aza comment dirais-je, aza protection ya mutute, ce qui est justice a bengi yo ya le bakokendete. Chef de l'État n'est pas ni de près ni de loin dans makambo etali dossier ya président Vital Kamerhe. Autre chose, pourquoi bakangi il fallait battre la mesure à résidence surveillée tout ça. Batu sengeli baye que président Vital Kamerhe aza justiciable à la Cour de cassation. Moutou oyo bakoye ko signer à résidence et ça oyo aza justiciable devant la Cour de cassation. Au gros temps l'article 76, il y a procédure devant la Cour de cassation. Très bien. Donc le lot va retenir qu'il n'y a pas, l'acharnement n'existe pas dans ces dossiers. Le chef de l'État, ni sa famille politique, ni ses alliés, basés derrière le dossier. On a justice à la moussana, oyebi banda à se mixer dans la justice, à intervenir dans la justice, libre, de manière indépendante. Très bien, merci beaucoup. Maître Nicolas, je suis combien de panotés, Maître Nicolas. Bimsa Biloko Nyonso, on l'a gagné déjà depuis couloir, que vous avez un congélateur, tous les on a ça. On a ça. Fait social, maman Oyo. Tout le monde pour un problème, il y a se plaindre. Construction anarchique. Construction anarchique, je pense, il y a la possibilité de saisir justice. Ou aider Bango, voir na Bango Yokani, mais c'est limité au Anati. Pas qu'il y ait la justice. Pour justice, ne mutu et pour kata makambo. Très bien, oui maître. Bon, na kobandana nous na makambo vite fait, na kobetango vite fait, makambo yo ya état d'urgence. Na koi na makambo ya justice, makambo ndenge bakangi directeur à cabinet pour na soukisa na ba faits sociaux. Cour constitutionnelle à rendre à Renango. À Renango lobby que
ordonnance ya président de la République est conforme à la Constitution. Tata wana na mama wana ya Sénat soki ba mona kike makambo oyo président sali ezali conforme à la Constitution te bazalaki na possibilité ya ko saisir cour constitutionnelle ba melingume, c'est-à-dire que soit bandimaki yango soit baza ba yuma puisque bino bolobi makambo sali eza anticonstitutionnel mais bokei ko saisir cour constitutionnelle te et puis boye ko lobate que makambo sali eza anticonstitutionnel bolobi eza de fait. Tambwe mwamba tata mama ya ba juriste tambwe mwamba na et là on a ordonnance bolo ba c'est état d'urgence de fait tambwe mwamba yena mabunda ba yuma non c'est que eza déduction soki baza d'accord c'est que baza d'accord soit baza ba yuma bo moneli bango alors bon on a kangi yango parce que makambo c'est sili to sito congrès ko sala mate soki kusala mabazi la présidence nga bango permission pour ba proroger soki wana te eza nango inopportun ba posa président ko mata mikolo te ko zwata bon na zala rapem pembeni na été na ebité sikatoya na makambu ya justice batu balobi président de la République akabi directeur na cabinet mais il ne faut pas tolinga une chose et son contraire tolinga démocratie batu bakufi biso tokenda ba marche tozo ba gaz pona nini pona démocratie pona état de droit donc respect. Il y a des textes, il y a des lois, etc. Tout ça, na pouvoir exécutif, pouvoir législatif, na pouvoir judiciaire. Moto na moto za indépendant. Moto alingi penza démocratie et sengela linga justice asala musala na ye sans que baninga bakota. Exécutif pasala musala na ye, législatif pasala musala na ye. Donc makambo yo akabi botika justice nano asala musala na ye. Kasi sengeli penza justice ango abenga batu ebele penza po batu bayibi na Congo basi ebele. Sikana zonga na makambo eza important sikopo to sala la politique pona société. C'est les ça. Bandeko ya lemba ba benga kinga ipe parce que ba bengi ba député na bango na bakandida na bango ya Moamba ba beti bango kara. Ba benga kinga yi ba tuninga likamo na sepeli pe bino pe ba benga ki bino. Biso pe ba benga biso. Ba yebi singa ba lobi compagnie mo ko nango Lerescom Petroleum. Eza soki ya Mbutaledia. Akei aye na lemba wana entre avenue Ganda na Gondi na bypass a tie station na wana nga tonga station na se wana bakabla snel eleka ya ba tu a régie des eaux ya mai eleka wana batu baleka ka wana eze sika batu babimaka pona oyebi lembe za quartier mo ka mulunge na butu batu babimaka bafanda ka wana etc. basala mo ba commerce na bango ya lobby a tia station na ye wana ngai nazo interpeller batu misato ya liboso na interpellé bourgmestre ya Lemba. Okoki kotika mamba bosoto boyete. Ba mama ba epa na yo lobby hiérarchie. Mais yon de premier citoyen ya commune à Lemba. Yon de faut défendre ba administrer na yo. Tala makamwana malamu oyo na pesi mbela oyo ya kulutu apesi leki na ya mibale. Ya mibale na koyebisa ministre ya urbanisme, son excellence. Yo ze élu à Moamba. On a pu sur ma bulle. Yo ze élu à Moamba. Makambo eko leka na circonscription électorale na yote. Ba maman wana kasi ba vote ki yote. Na 2023 on a posa ba voix ya bangote. Ata ya bangote. Kasi bana bango ko na 18 ans te. Olingi ba kufa na koinalaka makambo ya bosoto ya ba station bimisaka. Na sengi na yo kita sur terrain otala likambo wana. Ya misato nako interpeller avec tous les respects na lingake mingi Mbutaledia. Papa, soko longoli station au place on okufa nzala te. Bisika ya kotie ezali ebele. Kasi soko tiki wana lemba bakokunda bibembe oyebi yo moko. Mbutaledia oyo mutambongo makasi. Wapi kusula wewe na juge wa 4e mili comment on est? Kisula procureur général Kisula. Mbutaledia Kisula. Kisula. Oui. Procureur général après la matière Kisula. Salaka ndengo salaka ndengo zola na busolo salaka ndengo salaka. Na continue so kinga mo 2 minutes na zongelango. Donc Mbutaledia soko longo station oyo bakomo ko bengela osu procureur général Kisula. Joana zokanga bien. Soki olongo station no esika wana na banzi ete eza kutu yote batotinda ka baluka bisika bakei balesi soki kanyaka soki ndenge nini bate ko chalika mbokuna na kiyanke pembeni ya bandako ya bato. Bana babimaka wana kosakana na babalabala mituke sengele tambola bat bazwa mipepe batio ya kurana mayele oyebi déjà mai na courir comme likama na Congo olingi opekisa bango soko longoli wana okokufa nzala te très bien kasi soki otiki wana
lemba kokunda bibembe. Très bien, merci beaucoup. Tokosenga na yo olongo la station. Merci. Wana oche sika mosusu po batu ba pema. Merci beaucoup. Maintenant 6 minutes. Tokomi na suka. On a pas mis 2 minutes dans l'émission ici. Très bien. Ogoya. Bosolo la politique, na lobi na yo papa wana ya 4e procureur wana yazo benga facilement. Et puis mingi za ba après-midi à partir à 13h 14h. Soka bengi yo ko bima yo za la moi problème. Bougomesse ya lembo za d'abord na ba dossier. Yo yebi ko zwaka bato. Oyo président de la République atikaka 7 millions de francs congolais pour que opesa bango après mbula o ebetaka bato wana bazaka basinise bakomanga na problème. Mbongo wana opesaka nyonso te au lieu 3 millions 500. Na benga na téléphone na enregistra onenga na za biloko na ezali awa 3 millions 500 au lieu mbongo. Nazolo ba makambo eza vérifiable. Je connais le dossier. Na benga to solo na oyebi. Na minute o COVID-19 o bengala batu nyonso wana na commune. Bazola la libanda. Chef de l'État ebi yangote. Na kofunda yo. Et puis na kobenga na 4e mili. Attention. 3e dossier. Président de la République. Yondo sangisaka ba membre ya famille. Olobaka na bango bozala ba pomba te même membre ya famille na yo ki olobi même mwasi na yo. Soki azali cité na dossier moko na makambo ya 100 jours bakanga ye. Coup de chapeau pour na honnêteté wana. Mais nazo biso président ba uti ko funda leki na yo Patrick Tshisekedi. Ba uti ko funda ye. Nazali logo na ye, nazali logo na ye. Zela lobby na bimisango po yoka lobby. Bosolo ya lobby okoyoka. Lobby to koyamba vice président assemblée provinciale Chibalabala. Parce qu'on a olukele contradicteur nani. Na pese prof de Vos kitoko oya FCC et ya Lamuka ou bien na pese Ferdinand Kambere bino ndebo pona. Hein? Ou bien na pese Safu. Tokotala lobby. Tombola maboko ekendaki o Capernaum bayekoli bayaki lelo na tongwa bazalaki misato. Maître Nico Lenga azalaki lelo, Maître Steve Kivuata, les petits français. Bah même un petit français na poto. Ah bon? Parce que la diction, quand tu parles diction, petit français. Et puis Maître Boba, baronde bazalaki na tongwa bilenge mibali ba juriste. Oki débat ba juriste mikolo ba lobby nyonso ezaki posé. Très bien. Licencié lelo ndenge na lobaki na mandeke yebaka kaka ke tapo nyoko bangana nzete mingi. Obosanya onde na lobaki? Ah, mandeke tika na yobosi bra merci. Nasili sito kokuta la lobby. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kawana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango nasengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo, Congo elonga ye. Marabeleli yo Masia Yesu, ita osala kati na mboka Congo.
kobondela mpe kotonga Congo, Europa, Afrika, Asia, Oceanie mpe kuna na Amerika. Oya totonga moko yo Congo, héritage nzambe atikela biso bana ya Congo. RDC Congo na biso ekobonga ale bana Congo tosimba na maboko. Tika motema mabe, tika motema mabe, Congo nalinga ndeko na yo Congolais. Tika koswana, tika bitumba na bomokonde, tokotonga mboka na biso na kombo na Yesu Masia. Congo ekobonga aimons-nous les uns les autres. Liloba ya Yahweh atikela biso. Aimons-nous les uns les autres. Mibeko zoni Yahweh atikela biso. Ebolingo, ebolingo. Il est doux et agréable si les frères demeurent ensemble. Ainsi dit la Bible. Alléluia. Oh, yo, yo. Bon, si madame Boko, bana Congo nyonso, développer le Congo, c'est développer toute l'Afrique. Afrique est kobonga, kaka partie ya Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Amen.